Ah, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, papa. Bonsoir. Merci. Ok. Merci encore pour la seconde fois de nous avoir ici chez vous. Nous sommes Asbel, les amis de la culture RDC. Je suis le coordonnateur, M. Kimenga Nyangi Tonton, initiateur du Trophée Culture Award. Le 3 octobre dernier, c'était la remise officieuse du prix Culture Award 4e édition. Aujourd'hui, c'est la remise officielle. Nous le faisons à tous les nominés, tous les élus. Nous descendons sur le terrain. Aujourd'hui, c'est le tour de Madame Choucha Kamesa, Choucha Lumière, qui est élue meilleure chroniqueuse culturelle diaspora Angola. Voilà notre visite chez vous. Je vais remettre officiellement le Trophée Culture Award à son oncle. Voilà. Comme je le disais, au nom de l'ASBEL, les amis de la culture RDC, nous remettons officiellement le diplôme d'abord de mérite de Madame Choucha Kamesa, Choucha Lumière. Beaucoup. Voilà le trophée qui symbolise l'intelligence. La main symbolise l'intelligence. Tout ce que nous concevons, nous la couchons quelque part dans un bout de papier. Et puis le sable signifie la richesse. Donc Choucha Lumière, Kamesa, est la richesse dont le Congo a besoin pour son épanouissement. Voilà, en quelques mots, c'est ça. Disons, je suis son oncle, donc je prends la parole au nom de notre fille, ma nièce Choucha Kamesa, connue sous le nom de Lumière d'Angola. Donc c'est à son honneur qu'on se retrouve ici. Et comme vous le savez, Choucha a quitté ce pays, ça fait pratiquement plus de 5 ans. Elle vit actuellement en Angola, où elle entreprend ses activités musicales, en fait, de chroniques musicales. Et aujourd'hui, elle a été élue par votre association comme étant meilleure chroniqueuse culturelle. Donc nous sommes dans la joie. C'est un motif de fierté pour nous, de la famille de Choucha. Nous sommes très honorés aujourd'hui que notre fille, là où elle est, tous les regards étaient braqués sur elle là en Angola. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ce trophée. Et nous demandons à Choucha de continuer toujours sur cette lancée afin d'avoir encore plus votre confiance. Et voilà un peu de moi ce que je peux vous dire. Merci. Merci. Bon, félicitations, Nipé. Ouais. Tableau. Ah ouais, c'est
eza mabanga te tia na nsima tala boye kote eza bapoussière oyo basala misala esika kutu basalaki banosala misala obutubutu kaka mpona jeudi lundi mandi basalaki obutubutu moi te kuna esili te ayi basala moya mpona jeudi emonana singa na stela tozalaka oyo caméra eza ya projecteur ezali kasi tiango castel eza maman na opesa ça va c'est bon Fallait prendre ici, tu vois. Prends tout, et les photos, et les vidéos, et tout. Vous vous arrangez. Vous nous sortez, vous les avez. après vous avez non encourager vous avez non numéro Il y a plus de photos, hein. Il doit juste Gabon pour un temps à remise. Plus de photos. cordon et non ça c'est bella ça fait moi vidéo mouké nayebisaki banda moi nazalanga kutu convalescente kaka mpasi ya kobota nde mutu etambusanga boye natindelaki yo video epa jonathan bongo tala malamu pesi makiki shusha alongba kuna ndeni mwana manase ndeni sava tozosepela awa tozosepela me tonton blaise na mpai teza nzela na akomi te akoti deja akomi kaka sikoyo tozosepela tosepeli mpenza malgré courant eza te me tosali nyonso kaka todefa ta courant ya kodefa tosepeli makasi apambola mpe sava nasepeli kaka nzambe wana Ouais, lumière, on a donc si on ne veut pas vidéo chat. Ouais, tout pas. Ah, tu n'en vois pas. T'as gradé. T'as gradé. oyo tima sana motika makasi allô bonsoir Banakin bonsoir Banangola ouais les amis de la culture ekiti na tsango na tsango des bonhommes habitoye ko na famille à Shusha Lumière diaspora ya Angola c'est dit ko remettre na famille trophée na bango oyo Shusha mérita qui appartient à Libanda et les amis de la culture to Sali Moussala et Longobani pour le lot Shusha a mérité et le Korana bon fait tozana ndeko na biso Arnaud Jonathan Vouila Jonathan Vouima bonsoir ndeko Jonathan Bonsoir ndeko nangai bonne santé ouais santé kitoko ka ndenge ozomona ngola nzambe toyi kotala bino sentiment na ezani bon sentiment nanga makasi eza nzambe akokisi mokano na ye par rapport ya mosala ndeko nanga banda donc akembi mpo nango alaki vraiment donc droit ya komérite loko oyo tozalaki na bino oyebi bien donc banda na jour ya remise mpe tokutani isi lelo donc atono mingi ezongaka epa nzambe bacourage mpe esu na ndeko nanga esika aza donc akobaka esu na mosala makasi lisu na ye mpe alemba mwamba aza mpe kaka toujours sala mosala na ye parce que ndenge toyoki ndenge totuni tobini yo nde soldat na ye c'est-à-dire akitaka numéro 1 abengaki eza yo vraiment ti omoni lelo toye awa ti omoni lelo makambo epesami vraiment à partir na kiyo moko oloba na bana Angola nini bon bana Angola message ezaka ke non Shusha Lumière aza ya bino Congo Angola toza eloko moko donc bolingo fo ezala kaka
obombela biso shusha lumière bien musale koba donc Angola simandaku tokozala wana tokoya po ba trophée silité bédicé silité ba voyage silité donc nzamba prêter biso kaka vie ebele donc Angola tokozala wana donc 2021 Angola tozali donc shusha lumière délégation à Kinshasa lemba ya yo en kati ya Luanda ba conseil européen sans shusha. Bon, ba conseil européen ça ne on que non akobara toujours na msala na ye donc nzambe liboso kobo yara koyoka ba conseil ba méchant quoi donc ndako ebele maîtrise ba mambo ebele donc nzamba sunga ye kaka donc la salutation. Bon, situation na liboso na opesa na ye moko non shusha lumière à monte lola na lola papa na nga munyanga nous avons de timba lisusu donc Angola na maboko na yo nous avons de timba boss na LNS donc na bosanité masa na ngi bido cha mobala sentiment donc famille bosana mobimba donc famille vemba ba situation na nganyo sur moi base lumière ya shusha lumière na kata Luanda aussi na bosanité donc mambote na bino. Merci vraiment Neko Nangai Arnaud. À la prochaine numéro. Merci. Bah, je vous aime beaucoup. Merci vraiment population congolaise mobimba ya monde entier donc na confiance au Bopesi Biso Culture Award RDC les loto yaki kopesa trophée ya meilleure chroniqueuse culturelle 2019 diaspora Angola Madame Shusha Kamesa alias Shusha Lumière d'Angola tokitia na Mwamba na Matete na Lopango et pas ya oncle to remettre officiellement soirée zaki le 3 octobre mais lelo neto ko pesa trophée tikali libela ya famille et tikali libela ya Shusha voilà raison na biso oto yaki yango oyo et puis tokotambo na caméra oncle Agoloba pour na biso ba africain noko ndem tazali na monopole ya makambo nyonso presque donc et puis ba maman bazali bakoloba famille bakoloba pour na biso topesika ka Shusha ba félicitations continuer musala malamu et puis nzambe na likolo akotika yote donc kaka ndenge frère na ye alobaki ba conseil ba méchant akima yango et puis ba conseil ba sage akenda nango liboso pe musala etambola liboso quoi voilà merci. Vraiment bonsoir oncle. Bonsoir. Impressionnant vraiment zani ni pona trophée oyo nièce na yo Shusha Kamesa azui pour la 4e édition Culture Award étant meilleure chroniqueuse culturelle 2019 diaspora Angola. Non bon findenge na oti kolobawa donc ezali esengo mingi biso bae libota na ye donc nazali noko na ye donc grand frère ya mama ya Shusha nazana ya nanga mwasi azali wana na mwasi na ngai tozana esengo mingi parce que Shusha tiki biso ça fait pratiquement 5 ans yango yaza na Angola et na Angola kuna kangaki maboko te donc Shusha travailler tout le monde a ba image ezoyaka na ba télévision na ba internet donc moi na sali musala et lelo yo azali récompensé donc ezali couronnement ya bambule ebele asali kuna na mosalo asali o etikaki bino indifférente ya kolanda baactivité ya Shusha kuna na Angola lumière d'Angola donc tozana esengo monene ndenge balobaka donc sai monene na ndenge mwana na biso asali fierté ya famille et tokosenga na kaka akende kaka liboso akangama na nzambe donc musala na ye achango toujours na bonzambe et je crois que ba diplôme ba trophée oyaka toujours ebele. Donc, bravo, Shusha. Shusha, oyo population ya Angola mobimba, pour ba vote tokenda inango kuna na niveau ya Angola, à travers ba ndekopé à Asbel, les amis de la culture, bazali na niveau pe Angola, pour exemple mokili mobimba, bandeko ba votaki massivement meilleure chroniqueuse culturelle. Ndeko Shusha Lumière Shusha Kamesa impression yo vraiment ezali nini pona réussite ya prix wana. Bon ngai pona nga naza étonné te na koyoka abi ma meilleure chroniqueuse. Pourtant Shusha bimaki Kinshasa akende na Angola
nayebisaki makambo mibale obimia na nkombo ya nzambe kokende kuna ezala te ke olanda loyenge ya milie yo okuti eza boye moto na moto aza na ndenge na makambo ne autaka nango na libota na ye tiaka nzambe liboso. Nayebisaka bino principe moko nayebisaka na bana na ngai lokola naza mama kulutu na ye mama na shusha azali 5e nsima na ngai nde nalobaka na ye ke principe moko bana botambola nango bolobaka na mutu na bino même si batu nyonso baeshue sauf ngai na eshue te poni mpo nazalaki na Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Yango wana yebisaki ye liloba na baka na ye kende be wa ka ndenge ezalaka na wenze otandi biloko eyokende wa esili mpe wa wana nde yango esuki awa te nayebi ke ekokende lisusu par tout le monde entier. Azala béni au nom du Christ. Bénédiction nanga maman na epesi ye lisusu yango wana. On appelle maman Ashusha Mususu. Donc madame il y a oncle, donc je sais pas si on dit comment maman Leki. OK, on appelle maman Leki. Donc moi si il y a oncle, il y a Shusha Kamesa, Shusha Lumière d'Angola. Moi ezani ni maman Leki pona prix trophée ya mwana na yo Shusha étant que meilleure chroniqueuse culturelle diaspora ya Angola na culture award de 4e édition 2019. Naza maloba bela koloba te na pamboli ye kaka nzamba pambola ye amatisa ye liso apesa esu koleka oyo likambo na oloba na ye kaka tiaka nzambe liboso na makambo na ye sili na betele maboko na kombo na Yesu. Voilà tokomi na suka ya visite na biso to remercier famille Mobimba ya Shusha Kamesa na ndenge ba accueillir trophée na bango ndeti kaka na lobango chaque fois na mokili o tozali na se tango exemple ya papa yomba kufaki balakisaki ba mituka na ye te to ba compte na banque to ba mapango nyonso to azalaki nango non mais bakendaki ka balakisaki ba prix ba trophée oyo na kati ya ndaku azalaki nango yango nde lakisaka grandeur na misala oyo toza kosala na mosala oyo toza kosala soki bato baza koreconnaître ba prix ezoya ba trophée ezolakisaka non continue nango ezala malamu mpona biso les amis de la culture RDC na culture award RDC toza sous RDC te ekoma culture award RDC international po bandeko bauti libanda ya Suisse ya France ya Angola ya Mali ya Cameroun bayaki na soirée donc tosengi longonia pour soutenir biso et puis pour soutenir Shusha Lumière bandeko Angola nyonso tout merci na biso quoi merci. C'est bon. Oui, Francis. Farci. Des yango. Voilà. Na saucisse na kati. Bien sûr. Oui, Francis. Ah, ouais. oyo eza poulet filmé. Ah, ok. Poulet filmé. Voilà. Combo. Ah, dongo, voilà. Bon. Parce que c'est le salade dans la salade. Ah, vraiment. Félicitations, maman. Nomba, poulet gombo. Akolambi loko kamwa te po. oyo mbisi batumbi. Oui. Merci beaucoup, maman. Mayonnaise. Kamesa, umoni mangele bilo ya mere. Poulet gombo, poulet. Natia Papa ni mtu wa kwea, na kwea giti. Na kwea. Ashona ngamo moja sio. mais poulet on va kokata est-ce que base ya nomo ke nazwa mbeli so natie ye nazwa mbeli
zwa fourchette mpona kwanga obenda. ngai mama Loriane camarade ya mabala toye feti toye kosepela naye na camarade na ngai Charlotte. tosepeli Choucha DiCaprio lelo eza journée na yo tosepeli toyoki ozwi trophée nasepeli nzambe azwa lokumu mpo na ngai nasepeli vraiment ezalaka mpo na boye te bamama malamu mpe ezala libala mambo ebelebele tokumisi nzambe. Bonne noite Choucha. Bonne noite, você tudo bem, Choucha? Choucha, muito obrigada. Muito obrigada. Choucha, te quero, meu amor. Não sei congolana. Tu és congolana? Sou congolana, sou preta. Choucha, je te remercie beaucoup pour ton trophée. Le trophée que tu as travaillé, ton trophée que tu as fait pendant ta carrière, et ben à la fin, c'est Dieu qui nous donne ces récites. Donc c'est de la part de toute la famille, à vos camarades, donc à tout ce que toi tu connais ici à Kinshasa. Et ben Choucha, je manque même de mots. J'ai des larmes dans mes yeux. J'ai vraiment des larmes dans mes yeux. Je te souhaiterais une longue vie, la longévité, la prospérité, ta bénédiction. Parce que c'est Jéhovah qui nous protège, c'est Jéhovah qui nous garde. Choucha, por favor, Choucha, j'ai des larmes. Muito obrigada. Allez, beijo, beijo. É que é a minha amor. Choucha lumière d'Angola, félicitations belle mado spaghetti olia spaghetti na makiavo kendangolo ebi. Félicitations beton toka ki on te sepela ke sengwe bele. Yana ike singi, yana eme singi, tala kayemo basube. Lengi kitoko mafuta totana ba félicitations bele, yo moko mona permettre ma baus. Abaus azala toza to sepela to mena to lengi ku mafuta ko moko décembre tango kitaki makamu ike singa point eme singa point toza zali Oli Fanisson balobara l'humiliation promet de la gloire. Donc on nzamba sel photo kumisa ton dimete l'autre ko sa journaliste mon la famille le leki nanga azali di domaine te nzamba bimisi alors on enseigne pas nzambe. Et c'est limité. Il faut que nous tinions souka. Nzambe atombola libota ngayane yeyo. Nde atika na kisasa nzambe a touché malé mais po aluka moya abengisa nga pena ya na sa musala oleki na nga osala po famille esanini évoluer. Yana moyeyo letsa mabaya la fille en question. Yaya Bara, Yaya Ike, Yaya Dani, Yaya Etienne, Yaya Abel, Yaya famille Mobimba. Narolinga jusqu'à la mort. Parce que toi tu es ma petite sœur biologique. Hola. Yeah, bonne noite, yeah, você tudo bem? Sim, cerveja fresca. É que é Castela. Sim.